sili ko mona ser na biso wana kati na ville na biso ya mboka na biso ndenge nini ya bimina ndako ba boti asiliki pase ba pesi kanda et puis sikoyo ailobi ete yale na yebi place na kozula nini bisungi ne place na azali ko kende na yebi te mama anisoko sana mo commentaire mukena milulu to sili ko landa deja pe o lié ya monalité ya lelo yo Jérémie disoko sana mo commentaire mukena milulu to sili ko landa deja pe o lié ya monalité ya lelo yo Jérémie 17 et puis to saka ko le 5 tina 10 asilika kite azalaki maltraité yebi sa bango asilika kite azalaki maltraité na epa esika ya utaki mama na akufaki papa na utiko bala mwasi mususu epe mama wana yaki azoko maltraité mwana wana yango amona ike moya continue ko vanda na papa mwana ezalaki te akimi kuna nde akiko kimela papa pasteur nde yende mutu azalaki na confiance ke wazaki pire papa na ngai donc faut yo lobi wana pena donc opesi confiance na onyo epa ya mutu ango you know po olobi ke oyo penza ako abandonner ngate donc ako sunga ngai kaka oke kuna ntango koma kuna olioti eliki ala mutu na nzambe yo otiel yo zo kolobela oyo to yebi na to kota za ko kende soja ko ndiko zwa confiance ngoto ba ko traiter malamu parce que oyo nga osili ko like sanga to yebi ka eta asili ko bima siko pa para asiliki to ndako ebaye koto ke akei to yebi na te parce nga na ni bilulu na nyoso te
totike mona no bongo soki ake kozwa confiance ango kuna soki ake gagner ou pas soki ake kozwa lisunyo aza koluka na yebi na ngate mais loko mo ngana na yeba awa mama ani na Jérémie 17 place ozaleza koloba ete mawala oyo ko contacter pa moninga na ye mutu sikoyo sili ko bwa so bula liboso ete oyo aza déjà ko compter lisika mususu parce que place avandi amoni lisunyo na eyete et puis alobete naza ko bima na kei kuna toyebi nanu te bandeko na ngai tokokontinue kolanda milulu ndenge okenda mais place moko ngana yebi ete na proverbe 28 26 eza koloba ete oyo akopesaka confiance na nzoto na ye moko to bamakambo na ye moko azali nani zoba na ndenge olinga reprendre yango lisusu proverbe 28 26 eloba ete oyo akopesaka confiance na ye moko azali zoba sikoyo ndeko oyo osili kolakisana na milulu oyo uti koleka awa na bao basili kolanga basili komona ete asiliki alongwe ye wana abanja kokende seke aza na confiance na ye moko n'est-ce pas azali na confiance na décision na ye azwi n'est-ce pas ye wana aza kokende donc oza sike kota ke azwi décision malamu azwi décision malamu bo yo so ozala na place na ye nini yango olingai kozwa nini yango olingai kosala bon mpona ngai na epesa sika napesa exemple lobi nazalaki na msala moko donc msomo nalobi fona kala naleka papa pasteur na papa pasteur sur kuna biloko eza na te na kodame na ngai nalekaki kuna nadamaki naliaki mpena natondi mpona nini nazalaki mpena na confiance so nakomi kuna donc napesika papa pasteur boni mbote mama pasteur boni ngai moko direct na kisi nale donc siko olingi koloba ete si bien que mon canal Jérémie le bete mawana ba oba ko contacter pa baninga na mo bato bazali lokola nyamo eza ko waya ka pampa na desert eza ko luka aide mais aide ko yate parce que nsisa ngatu nsisa yuma biloko moko eza na ngote olingi ko bayete ezali part ya société oza ko appuyer mutu so kaza na ba difficulté akokine pe ko za décision bango ye wana abima ke ko parce yo le bete ko na ko luka pa pasteur et puis ko na ko so naliaki bon problème ezate oliaki ndeko peto uti ko mo yepa bimite ake kuna te tikatola na suwa milulu yango poto yeba komato ko suka ya na komona mutu ya kozala ka yete likambo yeliye oria konte pa na nzambe en tant que mondimi mais immédiatement azu solution te tikana kende epaya moninga na ngai akosunga ngai a moins que oza susu na likambo susu ngai mama analika na landa na théâtre na yeba mama oyo wapi wa kosukela na confiance na pesi epaya moninga na mutu ke ale bino boza batama be bino boza batama sumu awa ndako na baye yango na bimi na kei na est-ce que oli comme soko le passer ngana za ko inviter la ça milulu ya fi wana kota kei ko luka aide soki aide na ya solo azu ondengi yo mama alipoza kwa puike oui ba msusu ki koko so yelio pour retarder te bima kene pa pa passer kene l'église kene ko luka protection ozali comme so ngo baksana avangala landa passer ngana za na ko sala sa plage pe na za ko la milulu ya ndenge zali ko lekela kati na programme ya bana so za ko la session de théâtre na bango tia ngoto landa ngo merci mingi minganga bakonda na yo malobi vina yo mobibai okosimba mwana te odi ma réalité ya vie mame ndeko utiko bukisa ndeko na yo akotaki na koma minganga basali nyonso balembali malobi akofi na ye oyo pesa réalité ya vie mame kaka na sango suka bazonga ndako baboti oyo pe vraiment eza réalité ya vie nayebi mpe mosala babokwe sika nyonso nakobeta porte ata toza babale bakozwa moko batiki ngaye eza réalité ya vie binanga lesomo vinanga probleme nakoya kokufaka ngaye sokotekinga na sango ekosakula anga pasie libotalanga pasie libotalanga somo natuni balobinga landima réalité ya vie mpona nini basusu bazwaka basusu bamonaka pasi nzambe moyebi makapona moto nyonso ema molembeka
kaka mpona moto nyonso ye moto inaka mpona moto nyonso ngaye moyebimaka mpona moto nyonso natuni balobi ngala ndima réalité ya vie namoni pase vinanga nde pase nakoya kokupa papa soko tikinga na sambwe kosapa